Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini ba soi-disant ba opposant congolais oyo bazali awa libanda ya mboka ndenge nini basalaki ba manipulation pona koloba ete Joseph Kabila azali congolais te. Kasi tokoyebisa bino bandeko babolingo na mokili oyo soki bato bazali kokosela yo makambo vanda kimia nzambe ya kobundela yo kaka ndenge biblia elobi ete ndeko soki bato bazali koloba mabe mpo na yo soki kati na yo oyebi ete mabe wana ezali kati na yo te vanda kimia nzambe ya kobundela yo. Kasi soki mabe oyo bazali koloba kati na yo soki oyebi ete osalaka yango ndeko ebongi ete osenga bolimbisi pe otika nzambe ya koyokela yo mawa. Me soki bazali koloba mabe mpo na yo na likambo oyebeli tina te vanda kimia nzambe un jour akolakisa esika verite ezali na bato oyo bazali koloba mabe mpo na yo. Bandeko babolingo nzambe yakumisama po ete balobaka ete tango témoignage ebimi na monoko ya bato mibale misato oyo bazali koloba kaka liloba moko seke témoignage wana ezali ya solo. Bandeko pona nini nalobi boye? Bandeko tango bato bazali kobeta moto de gauche à droite pona kolanda ba maloba oyo ba politicien bato ya lokuta oyo ba biloko oyo ndenge tozalaki koloba ete ngwanda abota yango na ndenge na ye oyo ayaki bayiki ko créer eloko oyo na kombo ete mwana mboka. Bato mingi bayebaka te ke ezalaka ba biloko oyo bango moko bamontaka yango. Me lelo oyo nzambe ayekolakisa vérité pe bokomona vérité wana na bilili à l'appui. Bandeko babolingo Joseph Kabila Kabangele Rais azali congolais ya makila 100% pe mwana ya Laurent Désiré Kabila. Na zongeli yango lisusu Président Joseph Kabila le Rais azali congolais 100% ya makila pe azali mwana ya Joseph et mwana ya Laurent Désiré Kabila. Na banzi ete na tango ya bato mosusu bakoloba oyo makambo nini azali koloba pe na yebi ete esika ngwanda azali ye moto abotaka ba makambo ya lokuta na yebi ete libumu na ye esi eningani wana azali koloba bato oyo baye kokundola lisusu vérité wapi balingi bayebisa vérité na bapeple congolais. Mais bapeple congolais bofungola matoi
boyebi ete tango bato banguna ya Joseph Kabila Kabangele Rais bazalaki koincite bapeuple mpona koloba ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te azali mopaya nzoka nde banketer mpe bazalaki kosala mosala na bango banketer bakendeki meme ti esika Joseph Kabila ebe esika Laurent Désiré Kabila apasaka bamaki na ye nyonso bandeko kuna na Tanzanie bandeko bakendeki kointervivie meme bampaka oyo bavivaka epoke tango président na biso Joseph Kabila le Rais azali nano mwana moke azali kokola pe nzambe balalaka te bakei pe kokuta mama Nouris oyo azalaki kobokola Joseph Kabila na tango wana bandeko bokomona yango nyonso na bibilili pe bokoyoka témoignage ndenge bato bazali koloba pe bato bazali kokamwa ndenge nini bato lelo bakomi koloba n'importe quoi na kombo ya Joseph Kabila alors que bango nyonso bayebi ete tango mokolo Joseph Kabila babotaki ye bazalaki bamapasa moko ya mwasi moko ya mobali confirmation totale oyo batémoignage bato ya kuna bapesi bandeko jamana tolobi ndeko bino babiloko mosusu bino bozali koyoka de gauche à droite bato mosusu bazali koya na bapoto mpona kodistraire bino après avoir bango moko babomi mboka na biso la République démocratique du Congo à l'époque ex-Zaïre babebisi nyonso bainstitution nyonso babomi lelo oyo baye na bapoto bakomi kopesa bato baleso mpona koloba botala bakomi kolakisa bato lelo ndenge mboka ekoki kotambola pe bakomi kolakisa bato lelo ndenge nini bato bapeuple bakoki kobanda kolia 3 fois par jour pe bakomi kolakisa bapeuple ndenge nini bakoki kosala po ete bapeuple bazwaka social na bango chaque mois kokamwa bandeko mpo mona ete lokuta oyo ezali kaka likolo ya mbebo na bango bandeko Joseph Kabila histoire na ye mobimba eye kobima pe ekamwisi pe bato bandimaki te baye komona batémoignage bandeko babolingo bino nyonso tu boyebi ezalaki na mwana mobali moko boye oyo abandaki koloba oye mwana ya Joseph Kabila Etienne Kabila toyebaka te soki ye moko amizwaka nkombo yango na ndenge ya kozwa lelo toye koyeba ete Etienne Kabila wana azalaki nde mwana ya Laurent Désiré Kabila te azalaki nde madiembila azalaki kolika kodiembela na nkombo ya Laurent Désiré Kabila kota nde lokola mwana na ye po ete abénéficie na kati na richesse ya Laurent Désiré Kabila mais bandeko babolingo lelo vérité ekobima Etienne wana azali mwana ya Laurent Désiré Kabila te bandeko soko otali ata elongi ya mwana yango Etienne bandeko ngape mbala ya liboso mama bozali ntango na monaka elongi wana nabi oyo elongi nini oyo boye azali komikotisa lobi ete ye mwana ya Laurent Désiré Kabila bandeko batre kutu eza te na bambunga misu na ye ndenge esala ondire mwana moko babotaka ye na chinois ngangu nalobi oyo yango mwana Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila ya solo peza mwana azali mwana na ye men ndenge kaka balobaka ete il faut kotika ta na ta mwana mobali wana Etienne Kabila lokuta na mbebo kaka awa alekiti na baradio buka lokuta mpona kopesa bainformation mosusu ya lokuta mais toye koyeba ete mwana mobali wana azalaki mwana ya Laurent Désiré Kabila te bandeko bahistoire oyo nyonso to bomoni ete oyo babandaki o mwana mboka o boye Joseph Kabila mopaya ezali na yango kaka bascenario oyo ngwanda montela bato kaka ndenge balobaka lokuta ete esali 10 ans lokuta ete
esali mila mais ntango verité eyaka bandeko evuzunaka nyonso nakokende mosika te nakosenga na régie kuna batiela biso nanu baimage ya président na biso Joseph Kabila ndenge nini bato bazali kotémoigner vi na ye ndenge nini abotamaki na bafoto oyo ntango babotami bazali na libota bango nyonso totikeli ata komona na parmi bafoto wana oyo soi-disant Etienne Kabila totikeli ata komona ye te na kati na batémoignage ya bampaka wana mpe ntango bazali koloba ata likambo ya témoignage kutu eza te mpe tomoni ndenge nini bato ya kati ya famille ya Kabila ya Laurent Désiré Kabila bazali kokamwa balobi toyebi te soki ye babotaki ye na mama nini me ndenge azali koya komikotisa tozali kokamwa oyo bomonaka ete bana oyo bazalaka ete bana oyo bayaka kotya mbwima na bafamille bana ya bongo nde aza kotambola na nkombo ya tata ya bato oyo ezalaka ete soki baki kosalisa mpe bateste ADN oko tata na yo te omoni moto abandi kobimisa moto oyo ya mobeso alors na ntango oyo tokosenga na kote ya régie batiela biso baimage oyo ezali kotalisa bomoto ya président na biso Joseph Kabila ebongo nsima tozongela masolo na biso mpe bino moko bakongole bokojuge baimage s'il vous plaît.